Tiers exalté ba kanga minoko ba vanda kimia parce que fête wana ndenge ba popine ba fête ya popine ba Belleville ba Irsil ba Papé Lombe ba Ida bazalaki si la pe fois na fête wana parce que azam mwana groupe Simba popine azale ki na ya Monico ya popine na groupe Simba aya ki te poani so boza matière te ba loba matière ba ya ka wana ba défendre ba valeur ya sila ce qui sila zaki place wana ba yeba défendre même si kuta zaki place bo tala sali bobo place aussi la zate ba yo c'est lango banalise pourquoi voilà. Parce que tout la logique des choses, Papé Lomba Zaki le quoi président na bango nyoso bazaki wana. Aïda za ko vanda, Papé Lomba za ko vanda plus Aïda na Papé Lomba bazaki table monté. Bazaki table monté. Belleville aïe à côté. Direction misu na ezaki côté Papé Lomba zalaki. Aïe a pesi Papé Lomba mbote. Bango sko ba linga ni na ba mesa ba table ne ba terre na bazaki le quoi table moko, bazaki table moko Papé Lomba nani cantine moi avant qu'elle n'a tiré attention à Aïda et puis madame Belleville avant de péter pembeni Aïda bon soit qui madame Belleville Aïa qui appelle si Papé le même beau de respect à Royambaye soit appelle ça qui Aïda bonjour à mon boye bandeni parce que tant au bino boye réclamer bonjour ya Belleville quand n'est pas Aïda nana yebisi bino que peut-être ba Aïda na Belleville ba solo là qui va coûter en fête ba sala Aïda manquer Belleville respect na le ba sala moté. Combien de cabales bateau nous sommes ça cabale que Aïda beta Belleville 12 ou 15 jours parce que éducation autoroute en on anda ko yango to manifester en partout au tal Aïda bien éduqué en plus à reconnaître à savoir na relation na bien fait ya bat anniversaire ya madame Belleville année passée l'année passée pardon anniversaire ya madame Belleville année passée na ça elle surprise Aïda. Est-ce que Belleville non denga zana temps au lobana Aïda que ce qui ba OK ça la production na si la kokendete ya na sens jamais Belleville kangela mutu nanité ozana makamuno tene ko sala baza bactère ya Belleville Aïda c'est indépendant. Est-ce que signé d'abord contrat par madame Belleville signé contrat pété mais Aïda zo reconnaître que ngalelo Aïda onaza c'est grâce à madame Belleville abenga ke madame Belleville abenga ke maman Aïda benga Belleville maman omoni Aïda nenga zana ta basali bakabala Aïda za lokwa bazo bana te oh là Aïda za lokwa bazo bana te bo lamu ya mutu eganga na mitu ya Aïda lelo azali kunzi ya famille na bango c'est grâce à madame Belleville vraiment azana na groupe Sinak président abiso Kaleba bibimisa ka na njonzing na YouTube te ngai lokwa nga ko mona Aïda na mona nga Aïda penza te ko jouer na Sinak ko mona ina belle production auta na pas master auta pas na biso na groupe Soleil kuna esina madame Belleville penza kate oni awa ba komo tambon wanje po bazwa Mario Longombo Maria o bayoka ke na sango ba tembo wanje po Maria atika madame Belleville aya na elle na ba Maria ka mo ko que Maria non ndenga zana peut-être ba to ba comprendre te Maria za lokwa dipine et tout à ekota ya garda elote ya lexali kamute Maria ze tout ekota ba tuna faut ba comprendre que Maria wana ayate kamba moke na yo ko jouer na Belle Art production ba yebite relation wana na Belleville kandi et utaka wa ba ya filmer vraiment ba yebi moté omoni boko utiliser na bango ba tuna so me bano Belleville bimisi na maternité na ye ata mon côté pe ba mbongo o ba sala ba kabal ba joa Maria mbongo ngo combien o Belleville pesa kite kotala Maria ndenga zo vivre ndako avandaka Maria za commerçante Maria tekaka bilamba na ye na TikTok mbongo o azwaka na Belle Art production Maria azaki epa na bango me banda comment jouer na Belle Art production lelo akoma responsable azwa baleki na ye ba ovana na bango o aza orpheline mama tika bango miki e papa mutabo kamba solo a jouer combien de films na Belle Art na tika no mona na état dans film moko a jouer yo mona ye na film akala atana ba film akala ta sika na tika la o mona été parce que nenga zana pinche te ke o grâce luzolo o jouer bongo te o jouer bongo te merci Ronel azana ngo vini ya zana ngote alors bango baba no cha bango na bazuma na ba mawa tele kakaka visibilité sala boye ya à l'époque o ya lobi qui joué na Belle Art production à l'époque so ba peso da $100 ya mbongo parce que à l'époque o ba jouer so na Belle Art production o lo ba na ba ndé ko jouer $100 ezaki 92 000 francs
Daka 92 000 francs. Ozana 100 $, outi musala ya théâtre, ba pesio 100 $. Vraiment. Ya osa ba gêner. To vivre na ignorance te to kosa mokili me ba conscience na biso to tiko kosa ngote. To ko tiko kosa atati ni ba okina ba regretaka parce que belle vie a fouta au salaire ou pas à l'occasion de rien kabela kabata. Mais bango na maman na bango ba opesa bango mboka à l'occasion ya tournage. Ça l'occasion ya tournage ba opia bango mboka te ba kufeli ba otiko mona présence à maman na bango wana te. Mais belle vie sikoyo azana hein bazana ba bénéfice mo boye pas belle vie. Fin du mois ba aux ration à l'occasion de Rio Belio comme les mères mais aussi de quelque chose ça compte bon on jouer na film. Mais Pamela, est-ce que kotala nanu kotala nde bangiwa no somba bato est-ce que ozal sir bako somba papa Serge bako somba 1050 bako somba mama top ba changer histoire te ma finga nyoso ba finga bato no tangi ba kombo eza na internet lokola nanu mama top en tout cas dada international je te salue ma sœur. Je t'aime beaucoup. Le quoi non le quoi maman top. Maman top 15 jours que je vois kana SB. Tout nanga pourquoi na lobi pourquoi ba salira réputation ya maman top. Oh maman top tindenga zana maman top na yena mwana ne ba sala par tous. Oh imaginez. Oh imaginez. Oh yebi combien de relations maman top ekufi na makambo na lokuta oh ba moura ba yana ngo. Bien parlé. Ba moura ba yana ngo maman top na mwana ne dada ba sala bango par tous. Oh maman to paoye ba te terme partout c'est là qui c'est aibe ngo douter aibe ngo te pona moi tout na ya comment na niveau atuna na mwana ne mo dada mona te na ba do expliquer maman ndenge ni parce que ezana sens te le quoi na dada ndenge azana otiko ndima te maman na yo jouer kuna célibataire mais le tia mon baso ayeka na biloko mibale malika libale okufa te malika bilibale ne okufa te okufa te parce que mobale a gigolo. So bala zaki responsable libale kokufa parce que ne bazana ba yebani ba secret ya loba ke Laetitia to baluka na zelo Laetitia pas ya yebse ke to ko baluka na poto parce que ezala ba makamso eza ba vie privée moyen to kota penza ezate lumbu ya papa na bango est-ce que bana bongo bana malédiction et bazana malédiction bana bénédiction ni ba ozana tellement bazana posa ba mona bolumbu ya papa en plus muto ya otenye ba propos que o senga maman na biso pardon o longola bilambo tikala ni voilà boluka bénédiction to malédiction merci et comment na lelo Laetitia Mwamba IGF il y a ba comédien lelo akomi ba komi na guerre na Malika le bien Laetitia Mwamba Laetitia yo lobi ke to ko baluka na poto mais Malika na Laetitia to ko baluka na poto te nakoya ko sambuso nakoya ko lakisa comment ozala ki caleçon pété. OK, merci beaucoup pour la réponse. Wana Laetitia Mwamba ma sœur, je te salue. Laetitia Mwamba, je t'aime beaucoup. Moni Laetitia Mwamba ndenga zana. Omoni lelo yango to lobati. Moi si basala guerre na mobalité, mobali o bozaka na ina relation. Moi si so bozana relation na mobali, ko ça c'est guerre te parce que mobali ayo kasoni te moi si muta ayo kasoni. Dédé, tant Malika oya o sala guerre na Laetitia Mwamba za célibataire ya marié. Tant yana ba tiki oya ko tuka Laetitia Mwamba et ko dende salini et quoi parce que azar marié te. Yete ngolo ba ke Laetitia Mwamba caleçon pété. Na botel o Laetitia bana ko kota mibali na yazaki secrétaire. Avanza no simba bilamba. C'est que yazaki secrétaire bana simba bilamba. Ya retraité Laetitia Mwamba caleçon pété. Bongo yemo. Est-ce que non na ba qualité à logique des choses YouTube car na ba qualité Malika ya Laetitia. Est-ce que ba koko tutana? Même na niveau d'études na beauté na nyonso ba koko tutana te. Ba opportunité ba tumuso ba ozo opportunité par rapport à YouTube na ye na tchema kelele. Par rapport à Yeka Kachema, quelle est l'opportunité? En tout cas, aujourd'hui, Laetitia Mwamba na Malika, Laetitia Azali Kolo Malika Zana c'est awa. Si. Yé pas Zaka na groupe Simba, tu as yé pourquoi? Non. Yé Malika. Azaka na groupe Simba. Quand on a bêta masoke na Zana na groupe Simba, ayé banate pourquoi? Ça. C'est pour ça que na minute Laetitia Azali célibataire. Pe mobile Laetitia wana yo Malika lobaki osala ki bo Laetitia c'est chérie c'est les passés. Oh imaginez c'est les passés mais Malika oh nyonso Laetitia yo tout débordé ba reçoit na mobile pendant une semaine 2 semaines ce ba sonité parce que mobile ya gigolo moi ça lié ça qui a salé la qui ya ko la ya ko tuna yete asamba blo na ligne. Oh et là quoi comme ça Malika na ndenge Laetitia yaki asali émission na ya asali sortie médiatique ni alobi bien alobi ke ba misusu ba lobela ka fali
mais balobela apesi la yebisanga place atanga ekombono eza wapi olingo diembela Laetitia makasi boye poani atanga ki komba malika place ni est-ce que logique so jovani pe aboye Laetitia o calculer malika Chaka Zulu yazaki bukala ba grâce tema bana olanda baona sima po yebana les contrats pe ba ninga nyonso ba yebana bazwa pe l'échec bazwa pe yeka l'échec tentire bonga pe yeka santé pe kitoko Laetitia tikala ikotanga komba malika na émission na ete Malika tango ya oteni ba propos surtout pour na belle vie ko bossa na te na ozongisa extrait wana lelo ndengo fuka ma devant monde entier o senga belle vie pardon na bible ba kosaka mokili okokosa nzambe te wa conscience na bible penza obike bible yango so inga na tonga belle vie na sali boye nga Malika eloko boye komela ngo obossa ni lelo ozongela lelo zongela tanga bano kena ba bouchi na ba cuire na nzela ya restaurant po abala mobile lelo belle vie akoma zoba lelo belle vie akoma zoba et moko mona ke succès sili bango ba ya odiembela ka mutu Laetitia atika liko tanga kombo na yete siko tanga yaki na sortie médiatique ya lokuta na kanza ke de na oyela Laetitia boye na obanga Laetitia kuta lobi to tangeli nga mibali 100 na ndimi na ndumba na célibataire bongo yo marié. Bonsoir, tout dépend de l'heure que vous avez reçu. Très belle émission Carrefour de Stars avec votre humble servante, l'avangélique, autrement dit Bianca Zangaba Charge. Merci beaucoup, Nabama Satou Balingara Biso Biso Peto Lingaka Bino, vraiment. Batunio so Balingaka Belinda Kandi Biso Peto Lingaka Bino et to consommer film na Biso na titre na Biso Kitoko au traumatisme, vraiment belle vie Kandi a commis. Et là je dis un grand merci à Poutine de l'écriture VIP international, la reine mère maman Mokondi. Merci à toi Dongo Lessa Zamba Versas, merci à Odek Lessa maman la Lessilune. Un grand merci à Niki Lessa, merci à toi Mifi Lessa Motema Yaya Papi, Iran Kalouta Motema Richard. Un grand merci à Nadine Kalouta, je sais dit Kalouta Karen Zanga Patricia Branco. Patricia Ada Jolubanza Jobabi meilleure agence Turquie Luanda et Turquie Paris et Payoapi Rose Menga Zawana. Bibi Chumusswamba Ipoupa. Un grand merci à le roi célèbre, merci à Mamie Tadina, merci à la grande H à Maman Sakina. Un grand merci à la maman chérie, à moi aussi, Maman José Lussadissou et Maman Nabiso, Claudine Bokatola, merci à Maman Gina Mabiala, merci à Maman Ewine, la grande H à Maman Sakina, en tout cas, famille Bota, Boza vraiment ébélé, place surtout Bozwami. Et dans Platon langage, je ne suis pas seule, je suis avec Pamela Matondo, si je suis même langage avec Montréal, et là je suis avec Papa Migra et Enoch Luzolo, Papa na Victoria, moi na Star, Star, si je suis même langage na Bango, Basala, entrée invité Nanga. Déjà, Pamela, bonjour. Bonjour Bianca Zanga, bonjour la famille Bota Mobimba, famille Bota Oye, famille Bota toujours en avant, famille Bota Mini Focus quand on a film la biso traumatisé, film traumatisme pardon, film la biso traumatisme vraiment et les cas vraiment tellement kitoko, boyebi ke kota ba film penza maman belle vie arata kate yango ko mel biso biso traumatisme, to consommer ngo to liker to partager vidéo et ko ça biso vraiment bien. Dans to loba ke to ya défendre madame belle vie, to défendre belle vie candidate, to défendre ba valeur o eza na kati ya belle
Belleville ya ba film kitoko oyo azokomela biso. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Golo la patronne, je te salue aussi. Papa Sam Nkunku la nécessaire, maman Gina Mabiala et la maman chérie à moi si Bambote na bino belé. Bianca Zanga ba question na yo ba réponse na ngai. Vraiment Pamela Matondo ba question yanga et puis ba réponse na yo to beta no le sur la titre film la biso traumatisme. Voilà. Pamela étant yo Hollande traumatisme au moniongo na ndeni. En tout cas traumatisme ezo qui est vraiment tellement kitoko tozana début ya film na biso fallait moi été to ya to panzante ke ya film nyonso. En tout cas nga naza fanatique na film na biso et pas papa na biso comme les ana na bosa ni kombo ya papa lia te papa na biso nani a joua mingi na yida boye comme papa biso batasi à la voilà naza fanatique ya papa biso batasi à la na film oyo to ke indépendant na belle art production to ke ko découvrir to traumatisme oyo mama Belleville a commis biso tellement film eza na début jamais to koko ya première tableau les gars qui boye épisode de ça là qui boye té film eza na début to kende ko consommer film na belle art production ba o batala ki premier épisode té bazonga na premier épisode après ba otala troisième épisode o yezo kota vraiment et kozala bien makasi bien kazanga. Voilà merci Pamela Matondo et que ça la bien makasi mais Pamela lelo madame Belleville a commis je ne sais pas trop comme c'est comme si on dit comme jouer à battre comme et là on surtout les canaba comme qu'on finit madame Belleville tout le monde va sortir médiatique et salami madame Belleville Betty Aïda 12 na fait ta popine na fait Aïda Mbotete aïe à l'équipe a fait papier lombe a fait si tantu na vendre papier lombe à l'équipe Aïda et au vendre na invité yo ko koloba non ndeni comment ni sur matière exaltée ba kanga minoro ba vendre kinia parce que fête wana ndenge ba popine ba fête ya popine ba Belleville ba Irsil ba papier lombe ba Aïda bazalaki si la pe fois za na fête wana parce que azam mona groupe Simba popine azaleki na ya Monico ya popine na groupe Simba ayaki te poani so boza matière te baloba matière ba yaka wana ba défendre ba valeur ya sila ceux qui sila zaki place wana ba yeba défendre même si kuta zaki place ba otala sali bobo place aussi la zate ba yo c'est lango banalise pourquoi voilà parce que tout la logique des choses papa Lomba zaki le quoi président na bango nyoso bazaki wana Aïda za ko vanda papa Lomba za ko vanda en plus Aïda na papa Lomba bazaki table monte bazaki table monte Belleville aïe à côté direction misuna ezaki côté papier lomba zalaki ayi apesi papier lomembo te bango siko balinga nini na ba mesa ba table ne ba terre na ba ka table moko bazaki table moko papier lombe nani tantine moi avant na direct attention te Aïda et puis madame Belleville avant na peka pembeni Aïda bon soit qui madame Belleville ayaki apesi papier lomembo te respect ya koyamba ye so apesa ki Aïda bonjour amna ko boye bandeni parce que tango bino boye ko réclamer bonjour ya Belleville quand de pas Aïda nana yebisi bino que peut-être ba Aïda na Belleville ba solo là qui va kuta na fête vraiment tango Aïda Belleville au beta Aïda 12 Aïda na traumatisme oyo soit na film ya biso bande ko eleka ki liboso Aïda joie été ça passe hein mais ya coupe Aïda joué té non Belleville mais ya coupe ya film akala a BT 12 quand ndenga Aïda otaki Lubumbashi na maman na bango koya na bango baye awa on se connaît ceux qui Aïda ngana benga ke peza mingi Gladys ceux qui Aïda ndenga zana yemoka reconnaître ka savoir ya Belleville Aïda ndenga zana so ka vendre lobike nga Aïda so ina komi lelo Aïda eza grâce à madame Belleville malgré to yebi na groupe Sindak mais muta bimisi Aïda eza madame Belleville na yebi ngote Aïda za ingratité lokwa ba misusu wana normalement Aïda za ingratité pour votre information combien de cabales basala Aïda manqué Belleville respect na lelo sala moté combien de cabales bateau nous sur ça cabale que Aïda beta Belleville 12 ou 15 jours parce que éducation autoroute na ngona ndako ya ngoto manifester ngo partout total Aïda bien éduqué en plus à reconnaître à savoir na relation na bien fait ya bat anniversaire ya madame Belleville année passée l'année passée pardon anniversaire ya madame Belleville année passée na salera une surprise Aïda est-ce que Belleville non ndenga zana temps oloba na Aïda que soki ba OK ça la production na style la kokende te yana sens jamais Belleville kangela mutu nalité ozana makamno okene ko sala abaza bactérie ya Belleville te Aïda c'est indépendant. Est-ce que signé d'abord contrat par madame Belleville? Signé contrat pété mais Aïda zo reconnaître que ngalelo Aïda onaza c'est grâce à madame Belleville. Abenga ke madame Belleville, abenga ke maman. Aïda benga Belleville maman. Omoni Aïda nenga zanata basali bakabala Aïda za loka bazo banate. Oh là. Aïda za loka bazo banate bo lamu ya mutu eganga na mitu.
Yaya Aïda lelo azali kundi ya famille na bango. C'est grâce à madame Belleville. Vraiment. Azana na groupe Sinak. Président Abiso Kaleba bimisaka ye na Njonzing na YouTube te. Ngai loko anga komona Aïda na mona nga Aïda penza te ko jouer na Sinak. Na ko mona na Bella Production. Auta na pas master, auta pas na biso na groupe Soleil. Kuna Esina, Sina na madame Belleville chaka ye penza kate. Mais nga na yebi pe na Bella Production. Aïe des missions on ça la reconnaître bolamu ya Belleville. Azo ba bolamu madame Belleville mais lelo ape to moni awa ba komo tambon wanje po bazwa Maria. Mario ouais. Maria Longombo. Mario ouais. Maria o ba yo ka kena sango. Maria tembon wanje po Maria atika madame Belleville aya na elle na ba. Maria ka que Maria non ndenga zana peut-être bato ba comprendre te. Maria za lokwa lipine et tout à ekota. Ya garda elote, ya lexali kamute Maria ze tout ekota. Bato na faut pas comprendre que Maria wana ayate kamba moke na yeko jouer na Bella Production ba yebite relation wana na Belleville kandi et utaka wa ba ya filmer. Vraiment. Ba yebi ngote omoni boko utiliser na bango bato no somé bano Belleville bimisi na maternité na ye ata mon côté pe ba mbongo obo sala ba kabal ba zwa Maria mbongo ngo combien au Belleville pesa kite kota la Maria ndenga zo vivre ndako avandaka Maria za commerçante Maria tekaka bilamba na ye na TikTok mbongo o azoka na Bella Production Maria azaki epa na bango me banda comment jouer na Bella Production lelo akoma responsable azwa baleki na yeba ova na bango oyaza orpheline mama tika bango miki e papa mutaboko li bango amoni ke ngana koli mama Belleville apesi nga musala na koma ofongo mana zwa baleki na ngana encadrer bango na encadrer bango sko bango mbongo wana combien o ba opesa Maria po Maria longwa Bella Production aye pa na bango mais Pamela parce que eza boy to lo ba makambo eza sérieux na ba production nyonso weleka na Congo bato baleki caché ya Bella Production na Congo na production ezate ya solo wana caché moko te l'équipe ya nani tangelanga mutu nini o koma ba film caché na l'équipe ya Bella Production mais le to mona ba sortie médiatique ezala ki ba to mona mona ya Gabi ya ki alobaki awa Gaëtan alobaki yango alobi par rapport ndenga zalaka na Bella na ndenga ye na SB changement ezali ba mbonga ba na Bella ezaka ba mbonga ba bombo to lo ba makambo solo a jouer combien de films na Bella na tika no mona na état dans film moko a jouer yo mona ye na film akala atana ba film akala te asika na tika la omona été parce que nenga zana pinche te ke on grâce luzola o jouer bongo te o jouer bongo te merci Ronel azana ngo vini ya zana ngote alors bango baba no cha bango na bazuma na ba mawa te le kakaka visibilité sala boye ya à l'époque o ya lobi ki jouer na Bella Production à l'époque so ba peso da $100 ya mbongo parce que à l'époque o ba jouer so na Bella Production o lo ba na ba ndeko jouer $100 ezaki 92,000 francs daka 92,000 francs o za na $100 o uti musala ya théâtre ba peso $100 vraiment ya osa ba gêner to vivre na ignorance te to kosa mokili me ba conscience na biso to tipo kosa ngote to ko tiko kosa atati ndi ba okina ba regretaka parce que Belleville a futa au salaire ou pas à l'occasion de rien Kabila kabata mais bango na maman na bango ba opesa bango mboka à l'occasion ya tournage ça l'occasion ya tournage ba opesa bango mboka te ba kufeli ba otiko mona présence ya maman na bango wana te mais Belleville sikoyo azana bazana ba bénéfice mo boye pas Belleville fin du mois ba aux ration à l'occasion de Rio Belio comme les mères mais atideli quelque chose ça compter bon no jouer na film mais Pamela siko est-ce que kotala nanu kotala nde ba no somba bato est-ce que ozal sir ba ko somba papa Serge ba ko somba 1050 ba ko somba mama top ba changer histoire te ma finga nyoso ba finga bato na otani ba kombo eza na internet lokola nanu mama top en tout cas Dada International je te salue ma sœur je t'aime beaucoup le quoi maman top 15 jours que jouer kana SB tout nanga pourquoi na lobi pourquoi ba salira réputation ya maman top oh maman top tindenga zana maman top na yena mwana ne ba sala partout o imaginer o yebi combien de relations maman top ekufi na makambo na lokuta o ba mura ba yana ngo bien parlé ba mura ba yana ngo maman top na mwana ne dada ba sala bango partout
oh maman to pa oyeba te terme ngo partout c'est là qui c'est bien ngoutou te bien ngoutou pona mama atuna ya akomati na niveau atuna na mwana ne mo dada mona te na obalo expliquer maman ndenge nini parce que ezana sens te lokwa na dada ndenge azana otiko ndima te maman na yo jouer kuna aucun jour bon combien ya mbongo combien na mbongo na réputation na préféré réputation parce que réputation ba somba ngo te merci parce que réputation ba somba te na préféré réputation que mbongo pe mbongo wana combien ya ba changer histoire te ba maman Milo ba papa maman Milo awa ou tu fêter moi na sisi classe collation c'est grâce à madame Belvipe maman Milo la mukana tonga chesa ki na mukongo atika ko sundola bana na ye ba ko sala solité na kende tournage pona fouter la bana na minerval donc anti mutu abongo ata nzamba lobi ke ba beta Belvipe fimbu bana maman Milo so ba lelinza ba oyoka bango ayoka bango Belvipe longoli théâtre na ghetto na mbota likaso ayena na enveloppe akati vraiment ba archive ya bazuma ba tendresse ba yago ba résib ba malika ba Aisha ebima awa merci ebima awa merci toko ça ba tu conscience te pesa radio te za vidéo voilà moi to sala ka ekotika la awa biloko nyonso tant bino boye bo tenir ba propos bo pona ko dimner moto mais so ba lobi ke bo bimisa buka lupanga mamu teke tout est vanité tout est vanité zalaka na mapango na awa tant mutu moko aza ko lupango azate ko lupango bazalaka te to lingaka te mapango nyonso ezala ya l'état parce que ça tout est vanité non totika semblant totika semblant mais pas mais là to lo banano c'est comme si on dirait Papa Lombe azo meme kulusu moko boye oyo peut-être tozoye baté pour comment na Papa Lombe donc Papa Lombe azo mérité qu'on vende na péchanga te Papa Lombe azo mérité qu'on vende na Marie-Jeanne te Papa Lombe azo mérité qu'on vende na Belle-Vie mon côté Papa Lombe azo mérité qu'on vende na Davina Apwa un table mon côté pour qu'on vende na lisusu ndenge Papa Lombe vandi na ba Belle-Vie et pesi lisusu ba sujet lisusu comme botama Papa Lombe comme suko fingama Papa Lombe au fingama parce que baza ba mal éduqué au final mais pas na bango parce que baza ba mal éduqué à logique des choses ba buzo ba nyonso o eleka na internet Papa Lombe c'est déjà azwa parole loba vraiment azwa parole te Papa Lombe combien de fois bengi bana na yang wana o ba créer des ordres awande ba loba soin disant bana Papa Lombe ba o finisa Papa Lombe a bengi bango combien de fois ça bango kobino Papa Lombe bini na mwana ne moko pe et créer problème hein kobina c'est normal a kobina ceux qui écoutent musicien Fali pour pas faire rigolo là-bas au baza ba grand nom na Congo abina rumba zui danseuse na podium babini bon Papa Lombe bimisi ba star abina na bango te pourquoi akobina na bango te pourquoi ba finga ba fe baloba ke ba postelo likamu me ba kuto na ngote Papa Lombe ceux qui Papa Lombe wana te bango nyonso na ba kombo ba otanga vraiment mais ba kombo ba otanga te mais Belle-Vie to yeba ka déjà pas major o imaginer que Belle-Vie Papa Lombe muta formé yete là quand tu n'as étonné Nathalie émission moko ba oyesanga ke na talaki émission ya Marina là-bas na kanisa ki Marina Belle-Vie kandi ayaka groupe Simba pour na koya jouer genre ate groupe Simba liboso Belle-Vie aya par invitation oui par invitation ba benga pas jouer na groupe Simba mais lelo oza oyeba savoir ya Papa Lombe mais ce ba oyo ba uti nil pas libuma ye moko Elombe vraiment libuma Elombe ba yeba ni kana groupe Simba mais bazo parvenir ko tinda batu na bango ba manquer Papa Lombe respect o imaginer o moni mwana o moni biso na bandundu ngana 100% bandundu mwana afinga ka parent ana malédiction ya vie mobimba yo comment c'est possible yo mwana oki ke papa bino komi liboma kuna longoli bilamba to za mwana mayelo sani ngana mwana bilamba na baluki na pesi bilamba pa baninga oui bien ka zulanga lamba bola telanga papa mais bango bazana posa ba muna bomba hein moi bah c'est Razana Bercy non yeba ndeni non yeba ndeni peut y beta rapet tolo kenga na zala na groupe Simba ozana groupe Simba oyeba na wapi mais c'est ba période Bercy tsaka ize makima peut-être azaki na groupe Simba on ndengo za na groupe hein yo vanda no kana ban na groupe Simba mais ba mona ko na film été ba mona ko na TV té o vanda ka na ban olembi rôle za ça nini OK ata yo moko pe la logique des choses sans polémique Laetitia Mwamba na Malika Laetitia Mwamba Malika aya to bunga rumba to ndeni to bunga rumba ndeni mobali ka nenga zana nzamba chaye ka misu moboye amona mobali mwasa kitoko te mwasa mabete ya mwa mérité mwa libala aya liboni
mabala mususu ngamoko na forcer mobali ngamo na lobiki ngana ko cha 50 yo cha 20 mabala mususu aya ba ko baluka na potopoto na Laetitia siko eloko to ko baluka na potopoto est-ce que yel susu elombe aya ye elombe aya en tout cas na sepela na Laetitia mwamba makasi Laetitia soko zoaka décision depuis longtemps pona ngana obenga Laetitia mikolo IGF te ya za porte parole ya Papa Lombe ya groupe Simba parce que bana nyo so Papa Lomba bimisi muta tikali ko zoa courage Laetitia za na mwazate ka vanda penza aba no défendre papa na makambo ça les amabe aba Ba hypocrite. Laetitia Plaza porte-parole ya groupe Simba. Na papa na Elombe. So bo toucher papa na bo toucher groupe Aoya. Vraiment. Et pas maintenant matondo poto koma na biso vraiment to komi koma na biso na suka question ya suka to loba sortie médiatique ya 7e bagarre. Sortie médiatique ya 7e bagarre le créer ba problème. Et puis si de l'eau piste belé tout le monde va tendresse va faire na kiti va finir 7e bagarre zozo 7e bagarre zoakate bona habité na sortie médiatique au 7e bagarre à salaka tanga ki ba kombo na bango toni tant 7e tendresse solo ba 7e bagarre zoakate ndaku au 7e bagarre futelaka tendresse sorti ko futela ngote vraiment éducation ya bana 7e bagarre bana tendresse va ozala bongo te réputation ya 7e bagarre eza réputation ya tendresse te tant ba lo ba ke 7e bagarre zozo par rapport à quoi pour lelo soko lingi ozala responsable na vie faut en on a place au la ya sir bana no bakendaka classe batangaka bana français na monoko accent ya kitoko yo chama kele azona ata sa et soin ya santé ya bana te mwana munene lokwa pepe kale pas beau de pédé mwana munene lokwa pepe kale ozwa nanu soin ya mwana te mwana lokwa apuchu mwana lokwa apuchu ya oyebi ba malédiction mususu oyebi balobake malédiction sa cause eza en effet te mais bango eza na befe yango emona na miso ba c'est sûr yango emona cette bagarre là on a lingela ke vérité yo moko mikomisi nga porte parole mutatinda yo te siko tango yaki une stratégie ke nga porte parole po pasi na yo nyonso mutu wana latango non toza ba artiste et comédien to tikala ba comédien toza ba collègue ya musala jamais pasi na yo na lobby tango yo zui courage o yake ngai porte parole ba rôle o ya ba porte parole ba sala ngo wapi et yebsanga sala en tout cas ngane na zabo na za faible te nazala faible te pe ni nazabo 7e bagarre otenga pardon te ngane nazabo na ozala consciente ke na tout ka ki tonton migra na lobi na ye lo mo bo esali e passe ngamo conscience nga ke te na manka ki respect tonton migra limbisanga e loko ngamo na o reconnaître ngo te ke na sala ki o mabena vanda na kiti na sengo pardon pe ta la place o ya bini zoba au finga mutu moko boye atika la ko répondre yote ozui kombo ya makolo soso nommé o na Congo na bata théâtre makolo soso bayebi déjà que intel et ko tika la ko longwa te oyemba moko finga mutu na répondre yote alobe le côté ka yo moko yo ozonga tsuke limbisanga obimi moko mito moko obimi zoba mito skona minito babengani baboyi na bango to sandeni mboko petan boyo ka jalousie ke ngal na Bellart production on jouer te ne jouer li nini ona yaya bozala ka patient pas migra to moni ba mise ba mais là toute la yaya nde nani o ngaza na yaya liboso te yaya to mama ata yo moko yaya pas migra yaya maman oui maman yaya te mama botika Bellevue na kimia aosa musala na ye yango na loba ki ke comédien moko ya lisute ke o nga na za famille bota botika la na relation ya musala botika na relation musala ko bo la ta Bellevue nkolo moko boye soko kufeli fo Bellevue contribuer obeli bana no ba kufinza la mobali aliete fo Bellevue contribuer Bellevue anani na bino ndaku ya yo okola na mwasi na ona mobali na yo mais Bellevue pesa bino mbonga garantie et en sens en sens beaucoup tout belana combat Bellevue beaucoup changer ba position à 1500 Bellevue on l'axabino que yaza Poutine. Voilà, merci beaucoup Pamela, tout comme il a souka vraiment quelques dédicaces
bato ba retenir nini et puis quelques dédicaces ya bato ba retenir kaka Bellevue aza mowumbu ya mutu te boyebanaki na mosala botika na mosala bolobelaka ye te parce que yatindaka bino te bolamu nyonso asaleli bino bopeye le pot cassé alors botika ye asala vie na ye asala mosala na ye bino mpe boke kosala ya bino bofongolisa mpe bachaîne bokoma mpe koproduire ndenge ya produiraka parce que biso nyonso tosala misala na bino boza na bachaîne YouTube na bino ekotaka nini bosala bafilme ti ndenge Bellevue pasalaka boza bacomédie bosala bafilme en tout cas merci quand na Poutine de l'écriture babamba libanga kana manga kotela babanga libanga na manga kotela merci beaucoup na maman Gina Mabiala la maman chérie à moi aussi Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa Sam Nkunku le nécessaire papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Jema la maman qui dérange merci beaucoup bien Kaza voilà merci beaucoup to bandaka to comme vraiment na souka un grand merci plutôt à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga et Motema maman Nassi et merci beaucoup à mon vieux propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka, Motema Rodrigue Bangala na Italie. Un grand merci à Jenny Lema Aquarium et Kilo à Congo 10 fois belle. Merci Naba Meloma Nignon Soba Lingarabiso Biso Peto Lingarabino. En tout cas, ce qui nous a azongité, à la prochaine occasion. Bye bye.